Tantine Linda Losako. Moi si na mbeto motaka mobali pongite. Ya yata yo moko. Batindeli batumbeli yango te batandeli yango pena boloka motalaka na mbeto. Oza pongi. Tantine Linda Losako. Libosa mbongo mo santo azate. Tantine Linda Losako. Basi ba ko tula masange ko tekama. Losako. Confinement masange tula ti be basi bazo tule. Tantine Linda Losako. Si mezala kanambeli te mekata niei. C'est un mystère. Relation nini bozala nango yona nada. Tu dis? Relation nini bozala nango yona nada. Bon, je peux dire que pas tellement de relations. Bon. Mais vous parlez bien. Pas de souci. Non, je ne sais pas. Gaï n'a pas bien à tout le monde. Tous a capé na problème été. Donc ganaza mwasi ya za PD différence za ka yangwana donc ko za PD li subu ko za PD za ndoki yaya PD za longo nzamba so bozo za la PD yaya wa satana okota lola to kota li felu oh yaya gana mwasi so ngwe ba ke na mwasi to kota toilette so na suba na position ba basi vraiment na boîte to na restaurant ba ko maka kota toilette mwasi na mobile pas za PD ba tiango yaya donc nzamba salon ndongo zero li ko mandenge mususu donc résultat nango tango ba confiner ki biso l'État pas bon ça déjà pour nous koyamba bana pour bana ba ko bota na période basé me côté tala bi basa mabala misu ba sepeli mi bali misu ba ko mama kolonze ba tsa ba banzube ba vanda na ndako na bana te ko tambola tabla kuru ko ba la pe ko tambola ka tambola merci encore na yo tama banga voilà na olia yo ah focaliser na banga na olia yo pour yo mto laksanga théâtre mto laksanga ba relation mto laksanga olata ko se maquiller na Linda c'est mission zimbongo pesi ngai na mangala mabe ko le kama kalunga na mesana yo meza tezaka to samize akopa abeti na maboko ngila kwa mtabuzoba makasi mais lisobo lo ngana beto tunanga nini ma copine ngana ebisio loko ikatinga singa strict papa moka muluba obita idango yenga na moni jojo amele lokwango obika baluba nde bazala kati o uta penda fin fona mbujima yiwana soka lo balikamu oui beka na accent OK a remarqué lo kwango ça succès soka moni mo ne fait azoleka akiti na mutuka ji loang utatuni papa nga nazo banga uja ai oye ujana obeto atuna ni chikata alinga mela sko chikata tellement sko zo ko prononcer ngote ji ujana chikata wana mot de la fin alengeni akomoni bundo kwana makasi lokamba losomba bete loko na ko boye équipage aseki makasi mta buzoba makasi de la fin na yo na bato kasi kote mona pesa mot de la fin zate Jésus Yesu. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mot de la fin à Tantine Linda. Vous sera bien. Vous sera bien. Je marcherai la tête haute avec assurance. Ah, moi je crois à ta parole, toute est ma vie. Sans Vous appelez Zapete, on a une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne 12 étoiles. Il y a une innovation. Si vous avez des informations, il y a des artistes qui sont à source pour s'abonner massivement à 12 étoiles TV, la chaîne de l'éducation, la chaîne pour l'édification du peuple. TV Nanga, donc TV Nabiso, 12 étoiles TV, Talaka tu as déjà 12 étoiles. Donc même dans le domaine de l'hôtel Toleki, même dans le domaine de la télévision, tu as 12 étoiles.
donc soki ba télévision na biso mosusu wana oyo nanga toyebi tokotanga awa te pour raison d'enquête eza na ba étoile moke ya biso ezali 12 étoiles TV s'abonner. Mama na Yerusalema bakolela, mama na Yerusalema bakolela, mama na Yerusalema mama na Yerusalema, mama na Yerusalema basabone, mama na Yerusalema to s'abonner, papa na Yerusalema. Lisa mama na yaya e babi to s'abonner massivement. Yaya autant la biso na rediffusion te mais na diffusion. 12 étoiles, tout compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a des sous-vêtements à la carte 12. Attention, mi bodés à la carte 12. Attention, mi la maracuja 12. Attention, mata secret 12. Attention, balinette 12. Attention, belamba 12. Pour y moko victoire bagina ma 12 étoiles. TV. Top s'abonner massivement bon notalanga Lindo Kardashian. La petite osée bleue. Une fille qui ne parlait pas beaucoup à la démarche des caméléons. Bina filé, banda lelo la panga na vine on nzembo auto bimisa. Omoni yo, obogela nga jeton. Tamaka bolobi na nzembo. Na yebi bozo tuna na zolandelo nini question buzoba. Bozoloba azane lo côté onin. Eloko azanango onin. Bino boyebi te oni de loko mbai na nga rigena la mlanga mabo banki yo yebi yango te. Bisou bye 12 étoiles bisou. Bonjour très chers internautes, c'est encore moi votre humble servante Sarah Matal, la colombienne de la presse congolaise. Ce matin, nous sommes précisément en direct de la ville de Kinshasa avec votre artiste Brifi, Tantine Linda en même temps qui joue les deux rôles. Vous allez l'entendre partout, vous êtes très nombreux à me suivre de partout. Surtout, abonnez-vous massivement à votre chaîne 12 étoiles TV de Victoire Baguinama. Vous ne serez jamais dessus. Vous allez entendre parler ou écouter votre artiste Brifi. Et je vais lui passer le micro en lui disant bonjour. Ouais, bonjour Sarah Matala, la colombienne de la presse. Choco Milboron Tirano. Et puis je dis encore bonjour, on a Victoire Baguinama 12 étoiles. Donc il y a Yebi, il y a Kati quoi. Donc moi c'est à Pembe, à côté de Ngongité. Donc maman Moussali Nanzambe. Donc il y a l'ingara sola ne maramanzambe mingi mingi. Et puis merci na yomo nongo pensé vraiment ouais m'a briefé la merveille l'être rebelle à majesté l'homme de ses bouteilles de ronchondise quoi. Voilà. Vraiment Brifi. Nous sommes très contente d'abord de vous recevoir, mais tu n'as quitté mon ayo n'andenge to yebeli o et ça la rage. Oh Kinshasa mobimbezo lobela, hein? Tantine Linda, tu n'as qui un peu tout mon ayo n'andenge ya Tantine Linda et non Brifi frais donc. Ouais n'andenge ma bête. Brifi azara déjà rage. Brifi déjà batu ba yebi, Brifi mokile sepela na ye et continuera ko sepela na ye ne ba masana nga ba Raïs Dieme de tous les temps, Kassiketi, on a PC Mbote et puis Jojo Bogas. Balobi donc, Mbote Belenaye, donc, les gars Didier Bogas. Voilà, Mbote Belenaye. Et puis, nous vivons l'époque de mon ami boss patron. La personnalité le bienfaisante. On ne reconnaît pas la taille d'une personne par une photo passeport. Massananga Zoba Mikolo, on a évité quoi. Il y a mon place à Zaebi. Donc, ma Boko Bank, Rigen, ma Boko Bank. Moutois en a besoin de mon aïe, solanaïe, faut les caparangat. La PC Mbote. En fait, au moment où boulot, tout ça, là, on a séparé la polyvalent. Pourquoi un bon acteur, un bon artiste, il a toujours un talent. Alors, ils ont dépendre d'un rôle aux jouer par rapport à l'histoire au Bozanango. Ce qui c'est Brifi a joué normal, au monde a joué normal. Alors on a quatre Brifi incarné un personnage et belé. Bagolo balanga tout comme na joué le gars nigérien. So babi nanga tout ça la film moko bo histoire na ngesengi ke utaki Lagos oyi faut na Nigérien ngamo na okene ki puanza na ki vanda na tala ba Nigérien ba teka ba pièce de recherche ba lo ba ndenge nini. O mona pe na chanter amaracho go comme ba na maka comme ujuma. La bata mona chine kine la baka mona yo da comme lokolo na Nigeria maka vanda na Congo mikolo belé mais azo beta lingala ngo dada. So kina ki puanza ba lo ba haboy. Donc na zinga na changer. Donc, nenge moko tango na talaki mokini ngezo kinena nenge vitesse internet eza na bino fona frapper dire.
Lorsqu'on a des artistes, on a travaillé dans la statité. Natalika na tiroir ya inspiration. Nzambe lwa mtape saga abinanga beta malamoko tantine linda. Tango na betango eningisi mokili. Donc le baku tu que brifi eza susute ezali. Donc eningisa be mokili ba rôle mingi na sala rapé. Mais linda ne était sous plafond, on a reconnaître voilà. Biso vraiment tout ça pour ça tout mona. Le véritable wana Tantine Linda. Parce que avec Tantine Linda tu découvriras Babylone mususu. Tantine Linda zara mwasi hein. Tantine Linda zara mwasi filo lumingo avec les jeunes na peso mbote belé. Nana bega rigen maboko banque mon ami de tout le temps passe na bisengo to zala kaka. Baloba te to zakaka donc voilà. Et puis le manager Hervé wana pena batunanga quoi donc et nazo sala effort na sola na mwasi nanga na sola na Linda Kardashian pour Linda zara momi avec na salle de bain zo laver ba vendre epseng zo déranger mais na me ko sola na comme ça zo yamba tantine Linda. OK. Ah ouais donc voilà. Yo Salut. Non, deux chocolats. Bisous, non? Pourquoi c'est la gosse à la corona? Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. Oh, c'est comme un casse-bonne Sumbi. T'es pour la lingayo mingi te? Ah, lingayo mingi. Ah, pas de souci. Dans ma bête, puis je ne pense pas que vous allez lesbienne. Même pas. Ah, pour Gazambalien. Tantine Linda, le saco. Libosa mbongo mo santo azate. Tantine Linda, le saco. Basi bako tula masange kote kama. Le saco. Confinement masange tula tibe basi bazo tule. Tantine Linda, le saco. Si mezala kanambeli te mekata kaniei. C'est un mystère. Tantine Linda, tu sais pas comment nayo vraiment. Est-ce que tu remets un peu ma solo ya carrière nayo? Début à carrière, il y a Linda Kardashian et Banda Wapi. En fait, Linda Kardashian, est actrice comme tout le monde. En fait, tout ça, la camion surtout pour Moutabima, Babetaliso naye, Balobele laye. Alors, bateau Aibinga, c'est premièrement maman le Sombo, Queen Mother, la reine d'Angleterre. Il y a Moutabimissanga, il y a Moutabotanga parce que il y a Bangate ce qui est de Yambinga pété. Mais na parcours nangai nazana batebele ba participer que pour nazala o nazala non sona pesa bango ba merci loko ba major Bisadidi na poto ba Victoire Bakinama 12 étoiles ba ndeko se soucier makasi à l'époque encore faut Linda briefia tourner Linda pongo lomba nanga tout ça la msa moko donc eko sala que eko sala que ayeko soutenir ngai bavenanga ba alpha bokole batebele belé til lelo oyo pe na eko sala o mokili ba neko s'attendre nango te ba moni na ningisi mokili toujours continuer toujours na musala ngo voilà parcours na ngeza simple donc nazalaka pembeni ya Jojo Mulex à l'époque après na ye côté maman Mbalo Sombo ça fait maintenant 20 ans. Parlons de Jojo Mulex tout ça la émission mona Jojo Mulex abike yé pendant de ta format yo. Oui, je peux dire oui parce que ce qui quand même Naza o Nazali à l'époque quand je disais première film dans la salle en 97 na ba couple Bouloba après entrée à fidèle tout ça la kango na je pense que na RTNCD na Rena Pic kuna là-bas la ville tout ça la kango alors wana na la man caché na Jojo Mulex pour yende penza mutu ça là au cause on a talent. Au cause de l'aime sous la biloko mo sala ba classe bato c'est comme maloko aventurier mais bato ba yebi que on a talent mais c'est ngaba orienté yo alors orientation ou t'es pas Jojo Mulex orienté nga ida sala ke na ibandeni ba tele makana scène mais et après il avait un moment d'un côté nabi non au monde maramo des okendele
nazaki pe na besoin na bimande tonne kolula bande ko mususu tota bona TV aleki na nzela batondeli nga pe na linga babeta liso na nga ndingo zo betango lelo ndenga na se décidaka na kende côté ya mama Mbali Osombo nde na kendaka mutamema nga ve na nga gishola na pesi bambote belé nde amemaka nga nde onaza naza ka reconnaissant makasi pa ya na nga Jojo Mulex même atati na Afrique du Sud tonoza na ye mais ana kin quoi voilà. Relation nini bozala nango yo na nada? Tu dis? Relation nini bozala nango yo na nada? Bon, je peux dire que pas tellement de relations. Bon. Mais vous parlez bien. Pas de souci. Non, je ne sais pas. Gaï n'a pas bien à tout le monde. Tous a capé na problème été. Donc, Ganaza moi aussi, il y a des PD, différence c'est ça yangwana. Donc, tu vois. Donc, maintenant un problème n'a été, un problème n'a été et puis voilà. Disons que tu es bien avec tout le monde, mais aux un peu, je sais pas, arrogant ou tobenga nini. Parce que pas arrogant, mais sauf que belé oyo balinga kosala nini, comment dirais-je, théâtre na yo budarabango en quelque sorte, on pourrait dire. Bon, moi si à se laisser pas pambaté, sinon bando bimano papa mbali. Moi si peut mettre mbali faut ça loka mutako kama sangate. De ce cause à trop na mibali keba bando bimano mingi. Alors moi si à côté aux ala pas pambaté na, tu vois. Mais ça rancune sans problème. Laurent Sokoko, je te dis coucou, salut, bon tard, t'es pas grand. Je te dis, Bambo t'es bédé quoi, il y a Laurent Sokoko, les pétroliers, la Kata Luanda. Il y a Jojo Mandi qui m'a pata. Salut à toi, mon grand frère. À mon pas si pour nous sommes dans la balangette. Mais sinon, sans rancune, na sona bana basi sont bien. Les contrats faut tout dans la soki dans la canne relation ni na baninga na bana basi et non ba PD. Donc ba baza ba PD yozama moi si. Mais ni dans sa PD tel, ko za PD li subu ko za PD sa ndoki yaya. PD c'est le nzamba so bozo za la PD yaya. Wa satana, okota lo la to kota li felu. Oh. Yaya, gana moi si on va que na moi si to kota toilette to bona na suba na position ba basi. Vraiment. Na boîte to na restaurant ba ko maka kota toilette, moi si na mobile pas à PD ba tiango. Eh yaya. Donc samba salon ndongo zero li ko mandenge mususu. Esa mama Mbali Osombo za PD. Asa mama Mbali Osombo yemta boteli ndoka da sa donga na ta mona mama Mbali Osombo. Et mutambele sanga mukusa nze mona beba ole la bondeni. Vous comprendre? Yanga na bi couleur à règle. Ngane bi mwasi ndenga okaba douleur ba nausée azemi. Ngane bi ni ba betaka tongo zo nguni ke mbala za mbala malonga te mozo ngo bota na to la tipina obeti sibena tonga a evandi awa yaya. Ngane bi ne basala ko bimina mobali tango zonga na ndako meli pilili. Ipilili. Mobala zo beta ndengi nete tout est côté tekiama yekanga mate. Yekanga mate. Habité lo ninga na osala yaya. OK, na comprendre yo. Sur le plan mutu, on va voir le bas d'Adi Dikamba que son homme repose en paix. Mais na nenga bo pikiliki o apena noko. Na kanga manoka pone lo mo yango lingaka na vie atoze longi mabe mais cela kan loko mo ko sala ke mutalinga yo. Lemsu couleur na yo, lemsu makolo na yo, lemsu bassin na yo, lemsu latte na yo, lemsu seki na yo. Ah lindo kardacha sango ya pardon. Suite il y a vidéo au Sali Mikolo. Pourquoi na vidéo na olobi que les balles locaux la boîte de conserve. Merci ma belle, j'ai dit encore merci Nabatutu va partager encore sur Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube qui est Lindo Kardacha TV. Nalinga toujours côté à Batu, na makambo tozolo ba bien sûr tokoseka. Mama yoko imaginer. Yo soi-disant likamuke kaso badiga babengo na téléphone. Alors, yaya bonne yindi ya kosaka na to yo mwasa di bala mbala moko de mare mutuka. Oui. OK mbanga na matanga na Assasa 9. Na place Bon Marché. Na Kabamba. Oye kota bandinga ko intimider bandinga na mutuka loko za mwasa di bala. O bandiko sa na batapasha ko sombela bango. Soi-disant mwasa di bala. Yango na totuna yo mama ya libala zotala ngai. Ça l'inventaire ya vie na yo, ya foyer na yo, ya libala na yo, dépôt comment ndaka libala wana nini. Po mbala bata sala na ye. Mbala bata sala a place abe sala bien. Ba surprise musu ba sala bona musala pe zali ba promotion ngi matara pa voyage rapé. Mais yo moko wana loko te. Libala za boîte de conserve. Pourquoi la bise loka boîte de conserve parce que ça la date d'inspiration. Lobe ko inspiro liango te nemo na libala yaya. Oza wana soko zuiba suki bakabela milai obua ki yango ti kota liso na loba mingi te bala mike ba comprendre na kinoise
Et ce qui wana, lokola, sirène na kata mai. Aussi, si l'hôtel, mais si, lokola, ba carte d'achat. Tango matana talon à crayon, lokola, ba commodore à cheval. Yo wana kunduru conseil son bal ba dépense belé au son ba chaîne oté au son ba oté ya mala beaucoup to som obi linga mobala tombo kilo le melo ba peso raison yiba tambongo somba la zam tata page loka ba riken maboko bank sous de tsanga ki mo sa riken inosa ma ba bien donc c'est-à-dire no ozo mbongo to tombo ki mena sobi lupango na bibwa nazo tonga pour l'obit au yébité, soit difficulté yé. Non, papa, au moins, on a un bon bonnet qu'on soit, na ibaka, consigate na basi à part de l'abso, cassana simbio. Na bon bonnet qu'on s'en a bonnet qu'on y bonne bonnet qu'on a la bibois. Ça, casse à combien? L'aime so ibi prité 17 000 francs, zéro somme à la carrière. Tonga, place ma bise à la caté. Pour n'a que zika, mais ma belle tikali. Yo bonga mate, après le lobe robet la ngama solo kabala va mouvancer. Nazaka lomba la mutambongo. Yaya, au moins, il va s'aimer quand tout le monde va s'exakawana. Moi c'est nabiso afongolo minu makasi lokwa soki nkanza kusoki nani ngo alinga kote semeke mutema be semeke mutute semeke anzela sima ya liboka pilipili kutu bia toniki po semeke anzela sima toniki pesa kasolo ne semeke aza semeke mutema mabe lokwa préservatif et toboki ya yasko ina intention de mala pitwana o la tango ya yasko imagine toi na malade zo ebalate aux yeux infection donc place au monake mobali na yo akufi baseme ki wana baneko komiso bako bosa na kebotela bango bana mamba bosala ka singa string kata na yaya ba bosa na kebotela bango bana bako bosa na ke yo souffra okemba na mobali wana po botonga o boza nango ba bosa ni ke bana na bango ba landa nini biloko andeko na biso yaya soko bomba kate soko tonga kate usuka wapi bozala mayele bamisa uti bazoyemba chéri fongwa mae pardon mama siana fongwa mata oza ndaka libala zala mayele yo na lobela ki bango do libala za boîte conserve batteur yango zala mayele zala sage voilà c'est le cœur d'achat conseil. Pourquoi ba artiste congolais bozala se focaliser trop na matolo? Kokeku na ndengwa na te na ko répondre yo moninga so na koti na kata sujet na lingaka na takenda kaka apa wana nazo linga na lobela ba mama oyo ya babokilo loka yo botela nga mobali lokola ngi mobala ngo abalanga mama nga na mbanda na ote mama na ndama bete mabokilo na nga soko otala ngo kasi na lobeli yote na lobika soke suyo etali yo je m'en fous nazo loba parce que ça makabo zo salama Mabo kilo comme si moi si et moi na le quoi mbanda na ye. Ya ko imaginer. On dit que c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur amba na ngezangai. Paso nga na mona na mbetu yo ye biangote. Ba douleur nga na mona yo ye biangote. Makambo na sola na ye na lito yo ye biangote. Oza mama na ye wi ya koyoka yo makambo nga na loba na ye. Makambo nga na sola na ye ba posa nga na kokseya yo koksangote. Omoko za la maman de mari de nuit. Femme de nuit. Apparemment, ça a kande ya ba maman bokilo. Merci. Nous sommes tous maman bokilo musuba mitem malon bazali très déçu ou bien. Mais parce que comment se fait-il mobile danga soka salinga kado salinga surprise asomelinga liputa. Nalati base mo ya bien loka mabi o manega banda ko somba na bene. Ale yo mabo kilo ina ndako na ngolu dina sandal. Oyebisa bina na misomba ina ngai. Sombela kande mwasi na lati. Maman ta bambanda te. To ba difexecte. Si quand on a la jeunesse. Si quand on a jouir na libala na ngai, si quand on a sepende basi musuba sepelaka. Tant yo zakana papa mbai na ngai wanda pe ko sepela. Mais ngande ni yakoy mutu mabe. Et puis ba seme ki batu mabe. Ata ndoko na bango mbali, ana bami tala ba sebele. Ni va ko gérer yo. Asekisi oyo, angwenisi oyo, ayekuna asekisi awale, a gérer bino loko économie mboka. Ya toke na procès. To samba. Yango moni mikolo toke na procès to samba. Ya mibale. État de droit mo konzambo ka lobby parti béton. Papa, état de droit za na makambo nyonso ti. La plupart ya basi o ba de vierge ba mbala ba bala bango te. Ming ya yoza vierge. Bandimi kutu te yoza vierge. Lo bonso ka soni. Ponga na pasuka kala na nga vierge te. Yoza vierge. Faut qu'on réponde de ce katomboka. Donc bref, donc mi bali nyonso o ba de vierge basi yango ba bala bango te. Ce qu'on yebisanga, et ça viole.
mobali wana tanga diverger yo abalo take bala mwasi mususu to landele te de droits ongi mobali wana nyos ya ndeko mwasi otalanga so yebi ke mbala na diverger okay ata bala porter plainte na bela ni appendicite mo sali nganzela lipaso ke ça sens au dédommagé nga ate les cas 10 ans ya ata 10 ans 15 ans yo sali combien d'années donc c'est-à-dire dans ce déclaré droit na biso basi yaya donc na ce conseil côté basa mabala na pesi conseil côté ya misatu yaya nzamba lola singa string de seringa mibali basala su basi ba cadeau te yoko mibali basala basi ba surprise wana nyoso bakufa maman na ngai eza pas so mon mbala maman c'était na restaurant même on a restaurant bena ya machabu ya mabeya ya tsaka pelo zaka na bako ngo mayenge wana nda memo mais restaurant ville okete mibali basala su basi ba cadeau te o bana na mbali pena banda janvier ti janvier ni cadeau ya ngo balanga bongo balanga na mbonge belo ndo sombanga toke na procès et puis mutu na muta luka da libanais moko za da pembeni wa ko bakete et bon tant comment dire ba raison ba témoin ba ya place au monde de ba témoin bon ya la question yo ba réponse nanga on peut minoter osana kardasha Tontine Linda Losako Maya miso si saka mawate Maya miso et si saka mawate tu n'as que question moi répondre te oui échappé pour un artiste congolais bossi focaliser na matolo. Ah oui, bon maintenant les acteurs mais ya. Moi je pense que les artistes congolais et comment théâtre nyo se bandeti suka matolo. Ah bon? Neti siko na pesi mbote na ya Claude Shepa mabe. Reconnaissance. Non mabe te. On dit reconnaissance à bato basa ko bolam, manière à ko récompenser bango eza na lo bango place onga na saka musala. Bon faut les gars na TV pour le. Si lisa ya. Au pese au faut linga piste au boakati. Faut boka Freddy Mombong international na kat Allemagne. Bon Rigen Maboko Bank $250 c'est rien. Personnalité présente on ne reconnaît pas la tête d'une personne par une photo passeport. Aïe. Ma bene ezala mona rande no sala émission ba tema ba minga dollar ma bene ka yango sko no banga na o sentir o linga sangelo mobo yaya. Donc mo ya ko kaboeti so akabiti mabele so akaye. Jésus. Ma bene ka yango ana do so akabita mona de mito mabele o sala ye so akaye. Ya za bongo. Dans le cas qu'on a ça ligne l'eau ni alors ngambe mutema la ngape ko viduku ka fatele manga la kabungo mutu mutana tenda ina ye mutu na mutana loka soko na ye ya so na mutu ayo beta tolo ya ko be linda kardasha yesu masia relation ni bozala na on a Victoire Baginama Baginama je peux dire que azapena famille ndeko et puis avec bande ko wale ki nyonso to yeba di tellement trop azapena ser nanga ou conseiller trop à participer à la carrière nanga abande ko obligé même ba producteur ba tourner nanga pour découvrir ka ba talent pe yango esalanga pe le dans un reconnaissant voilà Tontine Linda Losako yoka Losako to kina biso makamusu te ya Losako déjà mukile ibang ba tuto ba yebi yango biso toza posa to yoka ça biso bien mwasi na mbeto motaka mobali pongite ya yata yo moko batindeli batumbeli yango te batandeli yango pena boloka motalaka na mbeto oza pongi est-ce oza pongi te donc voilà comportement nini artiste fois à la langue envers ba fan nae simple charisme oui parce que charisme est différent na orgueil. Cause à la orgueilleté, ça na charisme, place aux alliés, muta sentir que c'est un artiste et puis à la simple, cause à la fanatique on a des basala rabiso. Et ça na bato musu fanatique quand on a photo, on doit bouder, on dirait une spécial. OK fanatique on a dans ça là qui yoba yeba yo. Donc mi kiti ça, y a mi balé, mi ça tout disons, je peux dire artiste ça pas trop explosé hein. Aux ala te wenze bato ba baye yo. Il faut ça un peu restreint ce que je peux dire hein, un peu terminé donc qu'on employé wana na raisonner mais c'est quand je bois mina armée de salaire le mois d'accord bakala du retard l'otadi là batanga na armée de salaire ba yebi abana ko le belo moko c'est-à-dire linga vous allez un peu pas trop wenze parce que ce qui est cher et ce qui est rare est cher, c'est ça que je peux dire
Voilà. Carrière nayo oza rotika la toujours Nassima Moutou. Est-ce que tu es censé de faire un groupe théâtral? Dans ça la groupe. Dans ça du groupe. Vous êtes leader. Nous avons leader mais le groupe dans ça déjà le 4 jours hein. Il y a WhatsApp. Dans ça le groupe à WhatsApp. Non, pas groupe, il y a WhatsApp. Groupe que yo mo leader quoi. Yo mo ozo déjà leader. Yo bité dans déjà leader. Vous êtes leader mais Nassima Moutou. Oui, parce que mamba le sombaza leader té, mamba le sombaza qui koso. Aza mama qui koso mona bolumbu ya batu nyeso ya mona bolumba qui koso azate. Ya moni bakote bazobima. Siko yebisanga ndango alekinga siko. Ezana batu musozo muna eka wana sali groupe mavoanga na mavoanga. Ozaki na moi 6 na yo et bendi yo. Faut la convaincre, faut la préparer, faut la orienter. Pourquoi entre vous, artistes, vous avez une guerre d'esprit? Guerre d'esprit, je peux dire. Apparemment, bolingana raté, bolingana. Ce qui moi, mon engazu passé, ou un bon manifestant, ba vidéo, tout et tout consort. Bon, ezana makamu sous ce qui est comme les motos directement faut la que ça bolingo wana, mais on est tous bien, mais sauf qu'on n'est pas des amis. Toko sala musala moko, toko tana ka tu sangana ka meto ba ningate. Musu makila pe tout anate. Des actes qui sont en la mais sauf que tu écoutes un moussa tout sali, mais dès nous allons peut-être n'a beaucoup bon que rien mon ami, tous à bon côté, nous allons dans les boss Laurence Coco les pétroliers. On a boss en raté. Nous allons dengo raté. Dès nous allons Hervé Winner, le manager. Nous allons dengo raté. Donc c'est-à-dire nous allons quand au œuvre d'art et longa fête mon jimon à Paris. Quand au œuvre d'art et longa fête aspect à poto par erreur na kini direct mais zongi poto pardon badi l'artiste nabiso comédien bolingaraté surtout ba parler sur sans tâche engala lokwa mangala surtout balingaka Lindo Kardashian boyeba que soki ozalaka na ba tempo et sala yo 40 ans 50 ans 20 ans 10 ans, 15 ans, et l'on va cater ya, et l'on ina yo beba, au cas où on a fait na moi, au cas où on a na moi, comment on tient fort de tel ou quoi couche à caleçon au ben d'ango boye. Du coup là qu'on masque kaka ba tampo ya, ba tampo du coup comme le quoi cancer. Il y a quoi le latin? Il y a quoi bangate pour solution déjà et mon année. Avec quoi? Gisnovite. Gisnovite déjà ayé ezali produit ou ezali kolongola ba tampo et ça n'a mis à Londres et pas yaye moko coach Gisno. Alors mutunyo surtout azana moka musika partout bota l'émission olingi osalela a tout dans la relation moko azala na cancer ba tampo betele lisolo tanti linda lobby Gisnovite ayé bo benga na numéro na ngai na so pesa bino tout à l'heure bongo na ko pesa bino numéro ya coach Gisno pour bozoyer yemoko boyeba ndengini zali ko traiter ça ko longola ba tempo à partir ya une semaine ou 4 jours donc mbala moko longi ozongi po jeune amoni po oyo ezana poselia nde olinga kolia légumes olinga kolia lem sou paipai comme dessert olinga komela lem sou lekaye ne po ne senga rapé ezala tu vois yango na bisi batu Gisnovite yango wana eye awana kisasa pesa ali représentant na ngwazali wana Brazzaville Chine Dubaï Sénégal partout tu vois donc voilà artiste congolais déjà tu remarques que bolingaraté surtout bakotana bolingaraté surtout bakotana vie privée na bino zaradi ya quoi merci pour déjà le lobby vie privée est-ce que loko eza privé za moto ligoko tango. Mais tout le monde a ailleurs, artiste, la vie privée na bango. Ah vous avez le mal à dire vos vérités. Mais la vérité na bino yebana so beaucoup fi. Baro mo cité que un monsieur sous tantine Linda Zalara marié na 3000 balles yo 4 bassi je sais pas moi. En fait je peux dire que mutu na mutu azana ndenge a se comportaka na vie na ye. Est-ce que Félix Oazé quoi? Ebi bana na ye? Jour à Koufa Toeba. Yo c'est la cam de jour à Koufa pourquoi? Mais c'est ça avec les artistes congolais. Bolingaraté ba vie na bino yebana. Tout le monde a ailleurs ba émission musu ba salika biographie ya mutu. Mais on les a mutu na mutu. Mais mutu na mutu alinga pe ko exposer vie na ye na internet. Ça parce que botambola mabe. Moi je ne pense pas non. Hein?
C'est quoi alors? Non, il s'est qu'à moutou na moutou. Moussou pas exposé rien, tout le monde artiste est dans la salle. Majorité y a artistes comédiens, ils allaient rien côté autre retrouve à. Ah, aux a pour moi comédien. Même pas. Aux a moi comédien aux a salon déception. Même pas. Au mal la comédien déjà. Même pas. Oh, question au piège hein. Oui, échappé la question là. Non, je dis que non, de TV privé net nini. N'évitez, mouton dans la ndenge na ye. Yo yambeli do Kardashian, au monnaie be mbaye na yazaki awa. Skolinge ba sa sunde de. Bala so beaucoup ta chambre. Batuna baby. Aye bisa biso ata ya mususu ke. Te mais ça nango pe normal te. Et ça nango pe normal. Oui. Alors bisa biso pe gende to ça boto bota pe M sous 3 bana 4 bana mais malheureusement tout sauté, saute mouton. Saute mouton. Hein. Ah, oui. Vous préférez saute mouton? Saute mouton. À part théâtre, olinga rosani. À part théâtre, distraction nanga ezaka mingi. Ko se détendre, ba placement que na rose dingana ça l'inspirer facilement. Ba placement isolé. Pas trop de personnes. Et de D. C'est pas parce que c'est pas otoyoka pona yo. Il paraît que olinga place angoissement olinga mingi un show. Oui, naza mutu mokini surtout yango vino surtout yango ya lui mulunge na sama bele mulungeza na sama bele ya kosakana te et puis coin na sama bele te kama $70. Imagine toi kufa za ramta kuit omelaka 10 bouteilles siko na sama bele oza okufa poza rapport yo so mo bouteille ndeni de tango za envie ACP là FIBA 6C FIBA biberon 6C 67 soza bébé donc c'est-à-dire c'est pas tango za na bomoyi mais ko bossa na nzambe te muso oliga bisengo mabosa liki nzamba zali tana mingi bakufita ba malade ba corona oyo omoni bango nzamba batedi yo omoni bango oui na monde partout tout monde qui a eu peut-être que pandémie déranger mo qu'il mobba oh ah oui peut-être que mandango ezali précisément na Kinshasa ezali t'es sûr oui les assurés comment pourquoi ba confiner biso pourquoi mo konzambo ka loba autour na ba geste de barrière pourquoi ba ki to la pas moins de 1 mètre. Est-ce que yo moko le temps que artiste au équipe peut tambola par-ci par-là au moni pe batu o baza attend na bien nanga moko artiste na confiné wa confiné mais to mona ba vidéo résultat ya confiné mais za nini résultat na ngozani moi sinon ça libala on boire soyi Jésus kasiti distraction ezate na Congo courir kenda pa pamba abonnement sili connexion mavwanga mobile so atali okabo disatala ko mama na bana ting et tout est côté te kiama donc non zawana ko zwa ko du réseau te na kanga mite ya ba moment tout ba période au régler et ovulation et kangama donc résultat nango tango ba confiné ki biso l'état pas bon ça déjà pona ko yamba bana pour bana ba ko bota mana période ba zeme côté tala bi basa mabala misu ba sepeli mibali musu ba ko mama kolonze ba tsaba banzube bavanda na ndako na bana te kotambola tabula kurukuru ko ba lape kotambola ka okobengo za wapi o na zana kipwanza okobengo za wapi o na otala ndako moko voilà musu po se retrouver te ko se retrouver te men musu ba ko mama koloma vendera ki meto ka ba jojo boka c'est akoula la 3h 4h du matin malamu 5h oula la te. Voilà, c'est normal. Des accords qui viennent, bah ça m'a balle là, bah c'est peli, bah c'est retrouvé, tu vas une peine bain nabiso. Donc quelque part ils appellent bien. Il y a le cas venant on peut s'amonter dans 4 Afrique d'ici, on a zonga sous Djobour pour naïe. Il y a nangai Jimmy Belao, balobi il y a Jimmy Belao na kata Djobour bamote belé na yo et puis venant Boston Yama. Merci encore parce que nous zonga sous Afrique d'ici na makasi ya Jimmy Belao après des confinements. Donc il est pour une semaine, kakali sousou pour la 4e fois. Soudaf, n'a que déconfiné bana. C'est la marketing, bah il voyage. Pourquoi pas sur ma vie, si on a voyagé pendant sa rappel, n'a pas mon local à Laurent Sokoko, au Vendée-Bouillard, on a un golozogi pour manoir. C'est combien là? Bah vous filmez. Casque à serrer qu'à poison de Djobou, babi poison, mukolo poison yewana, casque à serrer qu'à poison, n'a pas son tena madame Nayo, et puis joyeux anniversaire encore, na 1 an de mariage nabino et puis nouveau riche na peso bambote belé Chocomi Boron Tirano place aux arts et puis Ted Tendai Maboko Bank Ted Tendai Maboko Bank Ted Tendai ya maman Rachel Fouta
Yobika Andez la boss. Merci. Les boss Haridi Kaumbo, Bamote Belé na yo, Yolinganga Mingo, conseiller Mingi. Des big coucou à toi. Et puis Jean-René Golo, boxeur KO, Nakata Djobu, Napolo Kwani. Jean-René Golo, Bambote Belé, pasteur, on a Pession Mbote. Les boss Stéphane Mabila, producteur Nanga. Il y a Afrique du Sud, donc merci encore Nayo. Voilà, non, Lia yo. Ah, focaliser dans la banga. Non, Lia yo. Pour yo mto laksanga théâtre, mto laksanga ba relation, mto laksanga olata ko se maquiller. Na Linda. C'est émission zimbongo pesingai. Na mangala mabe ko le kama kalunga. Na mesana yo. Tezakato s'amuser. La copa a bête na maboko ngilo. Kwa mta buzomba makasi. Do alinga beta to ya balangana tombo ina baninga kan. Mot de la fin. Ameni aponi bundo kwa na makasi. Lokamba losomba bete loko na ko bo équipage. Aseki makasi. Kwa mta buzomba makasi. La fin na yo na batu. Kwa sikote mona pesa mot de la fin zati. Jésus. Yesu. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mot de la fin à Tantine Linda. Vous sera bien. Vous sera bien. Tantine Linda. Mot de la fin na yo et là on est préparé pour na ba fan na yo na moment où il y a confinement hein et là on est vraiment où yo préparé au ba fan na ba article nanga déjà basé la single nanga zo bima déjà clip ici là qui nzembo ici là qui na embeli le pétrolier Laurence Okoko hein donc basé lango penza zoya lindo Carla ça de featuring na meta mebo donc c'est bimi pour comprendre entre temps de préparer les bango toujours bagaga bien, film bien et puis tout va s'abonner ma suivre mon chaîne YouTube Nanga Lindo Kardasha TV, na compte Instagram Nangai où ils alluent Tanti Linda Losako et puis na page Facebook Nangai Tanti Linda Losako officiel et puis na compte Facebook Nanga normal Brifi Luindula Lotumba. Donc na chaîne YouTube Nanga Lindo Kardasha TV. Donc un artiste face attention dans les réseaux sociaux ne peut permettre que bah doit jouer facilement. Et puis mon numéro de téléphone c'est plus 243 ya Willy Moucheni code à Mboka Congo. Ya Willy Moucheni. Plus 243 90 47 64 323. Plus 243 90 47 64 323 aux Lindo Kardasha artiste Zanga Orgueil ayamba téléphone yemoko abudaba fanatique na yete olingi publicité balobele ayo batanga kombo eloko na yo ya produit na yo ya bakisi na yo ya salon na yo ya eloko nyoso ya yo eyebana Lindo Kardasha la petite aux yeux bleus elle est là pour vous répondre pour nous c'est le nom ça bien voilà. Ba mauvais souvenir na yo to ba bon souvenir na yo na monde à théâtre. Mauvais souvenir na nga na monde à théâtre izakaka pas vraiment tellement na monde à théâtre na parcours na nga mobimba izaka ba réalité bike moto comme ozali ko sala comme na mbuka za facilité hein. Donc ils ont barrière tout kuta nango parfois posangile msusu bonga transport parfois ke pena musala ozola ksa bolingo na énergie bato bazo tonga yo parfois ba motema mabe baninga parfois donc ba belé kaka mais dans les bons menzamba ça l'est toujours kaka au moni po ba passe ya mbongo faut souffrir po ba baninga malam faut natanga passo yeba bango bazaki to bazaki te ozomona na sens wana na ko lo backer na souffrapé na kol bakate ngande danger ngande kana l'équipe baninga ngande na kembate mutu to souffra na vie mais quand même na kumisa nzambe pour naza onazali na kota ba place musu na facilité pour naza Lindo Kardasha na vendre na ba konzi musu pour naza kanga masalanga bazwanga na considération pour na kima bango tipinga na mwana barumbu nga na botami na barumbu koto ki yanke pene banda koto ba sumba na nganda ya kokate ba joma li bazala. Bosomona ngana bena mwana ya barumbu donc voilà c'est ça que je peux dire. Donc suite il y a batu peut-être baninga na obelé tout mona ke ba empoisonné ba on va kufa na bambasu ainsi de suite selon yo est-ce que vous c'est protégé vraiment? Bon na ko lo ba ke mbateli malamu ezanzambe
mais yo mo mi batté là. Il faut beaucoup prier, il faut que tu aies autant de bango pour que tu tombes dans la piège. Mais nga penza na linga kapena ko un peu reculer, non d'orgueil, mais pour éviter que makambane comme la biso. Mais jalousie ezalaka ndenge balobaka ndenge toyokaka ndenge to mona rapé pour nga momena za victime ya jalousie ya bato mosusu à l'occasion de rien sans problème a otonga yo mais so moni bossa lokwa yambi yo directement. Non, ça nous maille les poneys beaucoup manga facilement. Mais le cas na mwana nzambe, na ndeko na ote, na mwana na ote, na makila na ote, manga poani. Donc voilà. Mot de la fin, on est presque à la fin de notre émission, bientôt on va clôturer donc mot de la fin, dédicace na yo, pesimbote pas batu na yo. Je pense que na pesi batu tumbote, ya Jojo Mandi qui m'a pata na pesa ki déjà ya na ngai tous pepele ya mbeto le mobala mama Emily Nzemba na Londres. Je dis bonjour encore na ba tout ba soutenir kangai, Belbiche Mobunga, moi c'est appelle maman na Chloé. Nadia Nkuna moka ajemoyembe kananga paza muluba naboka ke Nadia Nkuna moka ajemoyembe kananga mais lisobolo ngana beto tunanga nini ma copine ngana ebisio loko ikatinga singa strict papa moka muluba obita idango yene ngata na moni Jojo amele lokwango obika baluba nde bazala kati o uta penda fin fona mbujima yiwana soka lo balikamu oyebeka na aksa OK a remarqué lokwango ça succès soka moni mo ne fait azolekana akiti na mutoka ji loang tatuni papa nga naso banga uja ai waye ujana obeto atuna ni chikata alinga mela sko chikata tellement sko zo ko prononcer ngote ji ujana chikata wa ha otunini pesa nga chikata mbali mona tu quoi pesa nga chikata mbali sko mutati atuni papa makambo zo bazo iloko batu nyoto baza ko meloje be chikata te pesa nga chikata ujana chikata to papa nasema atkitsa bo papa lakse yango oyo nde babenga ngo chikata kasi naza kuloba chikata donc prononciation da faut ko yeba ko prononcer loko et le kam ta ebiso loba un petit pot de beurre alors loba soso Jésus chez Zacheu sur le bilan kabelo $50 loba Jésus chez Zacheu Jésus chez Zacheu lobango soko bégé te bisou bay celui d'Okada. Merci beaucoup Alinda Kardashian. Vous étiez tellement nombreux à me suivre de partout. Surtout, abonnez-vous massivement à votre chaîne 12 étoiles TV. Donc, de Victoire Baginama. Restez branchés dans votre chaîne. Initiative Yabouenil. Par ailleurs, toujours dans 12 étoiles TV. Là, je dis un grand merci d'abord à Alinda Kardashian. Artiste complet, il n'y a pas de comme toi, Babi Bozoa Souapi. Donc, toi, tu es formidable, tu es frais en fait. Donc, Rigen Maboko, bon, Babi, $250, c'est rien. Nabi Gela, on a aussi cette émission. Ah ouais, bon, ben, on a pembe ni quoi. Héritier Kapou comme un cordon. Héritier Kapou comme un cordon. Yo, bisu makasi gaboloka, moi, ça m'a iba ma soie bendeni. Yo, on redevient un balai. Héritier Kapou comme mon cordon, hein? Babi yonde makamu, babi no kwa katara ba chéri katikati kia. Igo Sadi, c'est mon caméraman. Victoire Baginama, merci pour l'initiative et pourquoi pas la famille Baginama. Là je vois papa Sami Baginama, Jenny Baginama, Noëlla Baginama, Espérant Baginama, bel homme. Donc la famille Matala, je vous dis, je vous fais de gros bisous. Donc restez toujours branchés à votre chaîne 12 étoiles TV, vous ne serez jamais déçus. Donc quant à moi, votre humble servante Sarah Matala, je vous dis un grand merci. On se retrouve à la prochaine de notre émission. Charlie Moussia Moudé de Badisadissa depuis Paris, la femme du patron, Grâce Sona, Bogos Kanzimbu. Hein? L'homme qui n'a pas de concurrent, mais il a que de confrères. Il n'y a pas de comme toi. Donc, restez toujours branchés dans votre chaîne. Vous ne serez jamais déçus. À la prochaine. Je suis Briefy la merveille, lettre B majuscule, l'homme des 6 bouteilles de ronçons, 10 oranges et citron avec 100 kg gratuit navire. Votre humble serviteur sur votre chaîne 12 étoiles de Victoire Baginama, Moissi à Pembe. On est là, comme d'habitude. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des actrices, l'un des stars, je ne sais pas si je peux dire peut-être vedette, mais vous les connaissez bien, mais nous allons parler de tout sauf rien, sauf que... voilà, donc, au monde qui est à l'aise.
Donc, Kendena. Non, mais moi, j'ai pas dit que je suis pas à l'aise. C'est juste. Non, je juste que. Et Ambria qui est à côté, Yanni. T'es pour la lingayo mingi te. Ah, linganga mingi. Ah, pas de souci. Nandenga ma bête. Et puis je ne pense pas que vous allez lesbienne. Même pas. Ah, pour Gazambalien.